Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bakinoa pe bienvenue na numéro na bino ya sika ya magazine oyo bolingaka mingi Kinshasa na biso KNB. Magazine na bino eluki eyeba soki mwasi ya libala akoki kozala na ba camarade kaka oyo babala to mwasi oyo azali kaka na bizaleli ya malamu. L'équipe partout KNB to kiti na terrain pour na kwa kosolola na bakinoa soki femme mariée akoko tambwa na camarade nini oyo bala lokola ye to oyo azana comportement malamu boyo ka bakinoa ndenge ba pesi ba point de vue na bango ngana rojija ka qualité. Mais na expérience na ngai naza na camarade o tokola na ye tiboye nde camarade na nga moko naza na ye mais ye abala te apona na enzela ya kozala mamelo aza na ye mamelo nga na bala pona kotuna ba conseil souvent to solola ka pesa nga ba conseil même si abala te nga pe na pesa ka ye ba conseil même si naza religieuse te yango elakisi ke camarade ezalaka oyo akoki kosalisa yo na ba conseil na comportement pe parce que ceux qui ont camarade oza marié ye aza célibataire mais azo vivre na mibali ebele ma comportement wana ekosimba te mais selon le lenge ya camarade wana zo tambolela so azo tambola malamu aza mutu fuba za pembe na ye mais so azo tamba mabe yo fama ro tambola na ye fo atambola na OEP aza na ndako libala OEP aza na bizalele malamu akotambola na mwasho aza na ndako libala te ke aza na bizalele mabe aza atika mobile na ndako ya azo bima te mais fo atambola na mwasho aza ke azo respecter aza fidèle ya mobile na ye mwasa libala akotambola na camarade oyo aza bizalele malamu po nini peut-être na ndenge azaleli aki ko apporter un plus 4 na ye na nzela ba conseil na nzela makamususu oyo abala na mte mosusu oyo aza bizaleli mabe il faut éviter kotambola na ye parce que akoki ko détruire libala na ye mosusu aza pembeni na ye pour détruire libala na ye Qui camaraderie en soi est moins difficile par rapport à la tradition de la biso en tant qu'Africain. Mais toutefois, conseil oyo koki ko uta epa ya muninga ezalaka mabete soki eko apporter un plus na vie ya mutu wana. Puisque cela ne veut rien dire ce qui moi si abalite akokopesa atoli ya malamu tete. Ezo dépendre na comportement oya zanango bizaleli na ye na éducation oya zanango. Lundi ba maman ndenge ba pesi ba point de vue na bango pona likambu ya femme mariée so kokoza camarade nini en tout cas biso na KNB tozoloba ki camarade ki parala ngote po camarade mususu mokoko banda naye banda zala ki mona muketi akoli bali na epete mais akomi religieuse mais aropeso pe conseil ya malamu mais camarade mususu aza peka wana pona ko peso ba conseil ya mabe po libala na ebonga te en tout cas biso to kosenga na bino botala camarade no koko tambola na ye oyo azala comportement malamu apesa ko ba conseil ya bien po libala na ye eke liboso Kinshasa et l'équipe partout. Constant moko esalami na Kinshasa bana mibali soki azali na mpiaka azalaka fidèle epa ya mwasi na ye kasi soki azimbongo akomaka na ye infidèle boyoka ba détail na élément oyo. Kinshasa et l'équipe partout. Lelo to ko solo lisusu na bakinoa ba biso par rapport ya comportement ya mibali o bazara na bisud soki azampiaka bazara vraiment fidèle envers basina bon une fois que azimbongo on te pe azimusala en tout cas basino so ya Kinshasa ba komi basina ebo yo kandenge bakinoa ba réagir mibali o ya Kinshasa tango azolinga mwasi ba vizana bolingo te ba visa intérêt mo boy et so rolandeli bango majorité baluaka baso ba débrouillaka so moni ote kaka osala kamolo moko boye bimisa mo boye maboko ezokotilo mbongo donc yesu ko azane loko te akoyelo bolingo moko à 100% ti yo supporter tellement biso basi to linga biso ka ya solo pour moi c'est na bolingo linga ya solo moi si alinga bolingo une fois pour toutes moment na yo zo aider l'air ya zo komaka na mbongo abandi ko bwa kisao bon mibali bazaka
fidèle ceux qui aza na mbongo. Ceux qui aza na mbongo te ka ndingo lobi, aoza fidèle te po aza na force te. Azo sala te, azo fana na ndaku, mwasi azobima, mwasi azokende luka ndenga moya lelo boyebi, mwasi okenda luki, aye papa vandi ka na ndaku, mwasi aza na force, azotika mbongo, mobali azotika la kolia, wana azolengela yo. Azo bengo mama, chérie, po azane loko te. Mais tangu ya kozwa, basi bakomi par-ci par-là, azo kipe lisusu te, azo Kinshasa memi na mutu. Donc wana azana mbongo, c'est que force ye, force a mobile eza mbongo. So mbongo ezate azaka na force ata mukete. Mais moi ça za fidèle, pour moi ça za kasoki mobile azana mbongo te. Moi ça ko supporter ka mobile na ye. Mais mibali nde infidélité nde le kaka. Bien liboso to mona rapona basi. Okoko fana na ye na tango yo zampiaka mokomona ye aza na banzela mibale misatu ozoluka kolandela ye me ezosimbaka te oza na ye parce que oza nango te ntango okozwa afoluka mpe moto akotya yo kalime oyo okozala lese parce que ye alingaki yo na bolingo solo te parce que ozalaki nango te fona luka moto akolinganga ntango nakomi nango eza logique. Qui réaction ya bakinois ndenge balobi na micro na biso ya KNB na biso tokosenga juste na mibali oyo bazalaka na comportement to pe habitude wana en tout cas il faut kotika soki oza mpiaka il faut kozala fidèle soki mpe okomi na mbongo ozala mpe fidèle parce que ntango ozalaki mpiaka mwasi wana asupportaki yo ndenge ozalaki malgré manque na yo malgré faiblesse na yo mais ye azalaki toujours wana ntango mpe okozwa mbongo en tout cas il faut koluka ojouir ensemble na ye mpe asepela la bisengo ya mbongo wana oyo ozwi Kinshasa eleki partout. Pasteur Joseph Kimbalanga alobeli ko se voiler na église soki elakisaka nini. Ça eleki partout tozali awa na commune ya Kinshasa précisément na église cité évangélique Rehoboth et si kapte kokutana na pasteur Joseph Kimbalanga pona kotuna ye ndenge balobaka que moi si il faut azalaka toujours voilé na église tolingai koyeba être voilé wana soki elakisaka nini lelo oyo tomoni ba mangomba mususu basi bazali kokota tout en se voilà la tête ba mususu bazali kokota mutuna bango polele ba tresser ba cheveux nyonso wana ezali confusion likolo ya manque ya connaissance ya parole de Dieu. Ce qui totangi na 1 Pierre chapitre 3 à partir du premier verset, Bible lobi boye, femmes, soyez de même soumises à vos maris. Parce que devoir ya munene oyo nzamba za ko senga nango basi zali ya ko se soumettre pa ya ba mibali na bango. Afin que si quelqu'un n'obéissait pas à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes. Bible lobi, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Hein? Boza la kaka na lolenge wana te. Oh, c'est-à-dire que l'église wana et à l'époque, babande ko obligé moi si azala a la taba bijouté a kota mutu polele te, hein? Bo a kangasuki te, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Awa ezali kambo ya français. Parce que batu mususu français oyo ba comprenaka yango te. Doctrine voile koloba koyeba soki ezali kitambala soki za soki ce n'est pas important devant la face de Dieu. Donc tolobi boye ke biloko wana ezali doctrine batu mususu bandimi balobi ke epai na biso batu bakobanda kokanga basi bakobanda kokanga kitambala. Ba mususu balobi ke ça ne sert à rien. Moi c'est koki kokota boye. Donc likambo ezali ya koloba te ke ezala suki ou bien kitambala pamba. Likambo ezali ya motema. Moi c'est sengeli azala mwasi oyo ya valeur na ye uta na kati ya motema na ye pour que ayeba ndenge nini ya ko se comporter devant son mari et devant la société. Batangi biloko wana soki batangaka crayon bolingaki otika crayon okotia lisusu crayon na nini na elongi na yo te. Voilà batangaki yango en comparaison avec le comportement batangi yango te lokola condition moko boye. Non. On n'a pas cité ça comme ça. On a comparé que moi si esengeli te azala kaka ndenge wana te ke kotia ba beauté ebele
eza mabete mais bote peza na kati ya motema ya mwasi. Bolandi ndenge pasteur Joseph Kimbalanga asoli na micro ya KNB. Esengeli so kanka ke être voilé elingi koloba caractère ya mwasi ezala kaka na parure extérieure te. Parce que les lots tozomona bato belé bazomona ke tant balobi kozala kaka voilé elingi koloba to kokanga kitambala to suki mais biso to koloba kaka ke ezala kanango te ndenge balobaka être voilé ya mwasi na église suki tope kitambala ya wande ekosala mwasi poza na kati église. Kinshasa et l'équipe partout. toyebaka te soki ezalaka nini bakino ebele bakimaka mvula to pe moi kasi mpona mutuka balobaka eloko ebomaka esi balongola yango or soki etuti ekoki komemela ye likama to pe liwa. Président KNB tokiti na terrain précisément na commune ya Kinshasa poto solana bakino bayebisa biso comportement oyo ezalaka omona mutu moi eza makasi a préféré na ye akima moi mbula ezobeta a préféré na ye kokima mbula pendant que asi a poli mais azokima kaka moi pe aza na ye likasa te oyo ekotumba ya kozika kofane mais azokima mais voiture oyo ekoki koboma ye vi na ye pe esuki na cimetière akima yango te préféré voiture nde kima ye au lieu ye akima mutuka yango totuna bakino comportement wana ezalaka mpo na nini ezo dépendre na circonstance ya mutu ndenge azo akomeli bon moi mutu musu tam saza dépenser au moins mutu musu saza dépenser azokende makanisi eza ebele tam sous voiture komi pembe na eboye moya ki mezate mais aleki mais a risqué mais musu so mon appel s'en fout po ba musu so ba komala ba mafu a bangana likambo te compter kutu ke mutu ke banga yeke ya banga mutuka eza kozanga maele kozanga ko raisonner bien parce que mutu so kazoki mambula na moi mais mutu kazoki mate akomi na prince azokatisa azo tambola fier je ne sais pas moi azo denda azo banga mutuka te eloko oyo ebanda oboma na mutuka balongola déjà wana eza bato oyo ba raisonnaka terre à terre. Ba chef ebele na ba entreprise ba comment na ba habitude ya ko semer désordre entre ba agents pour permettre bango ba régner en maître. Bozo ba détail na élément oyo. Kinshasa et l'équipe partout les autres qui na terrain pour na kosona ba qui dans la commune à Gombe pour tout na bango ba ibisa biso par rapport ya politique ya diviser pour bien régner. Boka ba qui na ndenge balo. Eza moi ko banga ndeza la place wana. C'est-à-dire azobanga ceux qui yona ye boza solo la malam boza koyoka na malam vous allez capable ya ko revendiquer ba droit na bino ya koyoka na augmentation ya salaire to ya ba droit mususu sociaux alors balinga biloko wana te akosala ndenge nini asaneti yo alingi yo mingi ya alingi ete ça apesa oyo opesa confiance pour opesa ke ba rapport ya mususu aza kosala bakonzi mingi na tambola na lelo wana normalement wana ndizaka makambo na kutaranga nango mingi le mususu epa ya garde corps azolinga ye basoki makambo nini soka esprit nini garde corps azaka nango epa na ye donc ezalaki lokolo balele mwa bandenge wana azolinga ye ba makambo epai na yo chauffeur azolinga pe ye ba makambo ya chauffeur epai na ye donc mwa ba conflit moko ezalaki mwa mingi ndenge wana surtout soki na msala bato nyonso bazolinga ye te akoluka sala bongo po a gagné mwa kana ye ozomona soki asali bongo te bato nyonso bazoboya yo donc akozala su na mosala te alors il faut diviser parti oyo baza mpona ye azopesa bango baavantage nyonso bamosusu anéglige bango mpo aumela aoyo basalaka yango batika basala bongo te balanda mpenza ke non soki oza mokonzi oza pour tout le monde il faut kobongisa bato nyonso il faut pas okabola mpo ozala bien non il faut bato nyonso bazala bajouir na baavantage wana bolandi ndenge bakino moko na moko aexplike yango na ndenge na ye biso na kani mbe tokobaka mosusu te kaka ke politique wana c'est une mauvaise politique c'est bien de faire la politique ya cohésion tokosenga na ba chef bolinga unité entre ba travailleurs na bino bazala uni parce que soki baza uni nde entreprise okende liboso société okende liboso mais soki division ezali eloko moko malongo kosalema te na bino be ba travailler tokosenga na bino en tout cas botambola na unité bolinga na entre bino na bino bosa et la politique wana te oyo ezalaka souvent causé par ba chef na bino po eko profiter kaka na bango mais eko nuire nde entreprise oyo bozosala Kinshasa et l'équipe partout.
bokoluka ngo partout bokokuta ngo kaka na KNB rubrique ya selfie seka moke kanga photo pe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB ezo betisa batu mitu na ba couple mingi soki mwasi azobota te bafundaka kaka batata mwasi na botata na ye to pe banoko na bomama na ye toyebaka te soki bizaleli wana ezalaka bongo mpona nini. L'équipe partout quand une bête qui tient terrain que solo na ba kinois ba ebisa biso moi constamment ko salami ceux qui moi c'est à Bali aika ke libala kuna nda kwa libala eza ko simba te toyoka ka balobaka bo benga banoko ou soit bo benga batata mwasi balobaka bongo pona nini yango to kitia pona ko tuna ba kinois. Nous sommes africains et puis nous sommes des bantous ko bala na biso ezali différent na ba européens tiko bisa to balaka il faut botata na bo mama bayokana. Papa kota tata ba opesa la facture, tata ba opesa la facture. Allez moi sur laquelle ba. Ceux qui déjà kota pour maman na butata ba yokanité. Libala be moi ça bien et vous allez comme moi ça t'a que libala au moins ba difficulté ouais bel soit arbotate, c'est-à-dire au moins na moko parmi ba on a clan, moko se peut la quitter. C'est comme moko a se peut la quitter ce que bondo que ça nini et côté au dolbaga, l'action de l'équipe côté ça dit kindoki. Au moins libala ça m'a sécurité. Pourquoi sobi bo face ba noko bo ça tapone yo mobile pesa mbongo libala malam ba nsuba na kanda ya tema pesa mbongo libala malam te moi pe mona bota exact parce que okosi mbongo te biso ba africain lo kama kambo na biso mingi kenda na coutume uta bokoko na biso mingi yango makanisa bato kenda bongo spiritualité ezali pe coutume pe eza soki moto mitambusa ki mabeye moko ekoko mema pe mo ba conséquences mususu ememi etina libala mususu pe kozala na ndengo tamboli maloba o bien opesi bato ba choc moko boye maloba ba lobeli yo na bato wana okutana na bango na parcours na yo ndeme mama ba conséquences mais musu ezali ke condamnation outi à partir ya famille boko ki jamais ko bala il faut siko moi ba réclamation ne banda ko réclamer ce qui réclamation ne réclamer de sala ke moi na ke ipa zongi eza kaka mingi te ke famille Holandi ba kinende ba pesi ba point de vue na bango pona likama ko benga noko soit tata mwasi. En tout cas, benga bango na ndenga mabete parce que bango nde baza ba responsable numéro 1 ya mwasi o ya bali wana. Pour attendre la facture, baza rapé facture à papa, facture paye à côté maman. Jamais ba ko benga ba cousin ba benga ka toujours banoko parce que bango baza na mikolo, bango nde ba yebi ndenge ba ko bongisa makambo. Po moi ça zongela ko bota ou soit po matsuka sa kila matata ya libala, po matata za lisusu te. Ba benga bango na ndenga mabete, ba benga bango na ndenge ya coutume kin et l'équipe partout. Rédaction ya KNB et sololi na bakino ba ebisa biso soki aza na église et que maman pasteur a sali crise au même moment ba bengi maman na epa sali crise akosalisa nani liboso. Ça et l'équipe partout lelo magazine bino ekiti sous sur terrain pour na kosolola na bakino ba ebisa biso lelo soki okutani na problème moko aux une église et que maman pasteur na yo a sali Christ pe a sali AVC et que na même moment on ba bengi yo na ndaku ke maman na yo pe kuna a sali Christ a sali AVC na ba omi bale wana so que zali mutu moko il faut porter solution au kosala ni otika maman pasteur olanda maman na yo to pe otika maman na yo kuna ozona nous soins ya maman pasteur bo ka bakinoa ndenge balobi na micro la bisa kalide babanda liboso na ndaku Pona ndako esika mama na nga azali liboso na soigner na mama na weli mama so mama oki bien atoke pa mama pasteur liboso mama taka mama minga 9 mois mama pasteur pe mama pasteur mama pasteur 9 mois fona wela na liboso mama na bongisi mama stili sinyo surtout na sisi pa mama anake pe pa mama nga molimo mama pasteur nake pe ko sunga liboso nanu mutabota ngai liboso. Après, ce qu'il y a dans l'église ndeni, parce que y a mon ndeni. Mais ceux qui n'ont pas la seule personne pour aider bango bas à l'envie, donc ça de mon mieux. Na ko tinda batu na ndaku, ba memi maman à l'hôpital, ba azwa ba soin, ngape kotoyo na tikali na memi pe maman pasteur na hôpital, ceux qui na moni état na c'est stabilisé ou bien na ko benga mutu ça ko remplacer nga na tiki mutu remplacer nga na kepe na c'est ce ya na kepe ko rejoindre place maman na ngaza na hôpital na état ya passe ko pona ko kende pona o wana za membre famille na o za membre famille na ote eza bien te hein en tant que chrétien po balobi babandaka atelite babandaka na kati ya ndako simokeli banda po na ndako soko bongisi te yo kende obongisa ndako ba voisin
esimba te mpo mama na nga mpe aza chrétienne ma paster mpe aza chrétienne bamama mibale ya molimo na mosuni me yanga mpe aza na molimo na mosuni donc ye aza double. Merci na confiance pe fidélité bozo continuer kopesa na magazine na bino o bolingaka mingi ya lelo ekomi na suka pe to présentaki yango na rond-point qui pointe na commune ya Kasavu. Soki olingola ta kitoko lokola ba fille ya KNB adresse ezase moko na avenue et ya la numéro 21 na commune ya Kasavu na croisement Éthiopie pe ya mama mami Bilema na Dorcas confection Kinshasa et l'équipe partout. Allez,